batata bamama bandeko bana papa mbote mingi esika nyonso bino bozwami liboso na bino biso moko wa bino na kati ya Ratelki France papa Alvo Mutoko de la paix moto na kimia batata bamama esengo na biso ezalaka ntango nyonso otokutani tolobela makambo oyo etali maye o tata molimo santo ali kotinda biso lelo toyebi ete likambo monene tozala nango papa akotisi biso na plan oyo babengi plan ya développement na ntango akotisi biso na plan ya développement alakisi biso nyonso tu misala nyonso tokosala lelo na kati ya studio mpo na kocontinue sensibilisation na biso tobandaki vendredi dernier tozali awa na studio na papa Blaise oyo azali président ya commission topresentaki ye semaine dernière en ligne tozali na papa Sadik prof ye mtazali secrétaire ya commission. Alors pour na tobanda en tout cas tobeli bino journée moko malamu poko malamu parce que tolingi tokota na mosala ou papa tindi biso parce que soki biso osali yango te mutu so osala yango te eza ndengo na te papa eza pena ndengo wana papa journaliste eza pena ndengo wana penza ope yokani donc ndengo wana penza za kitoko. Bon batata na maman pour te continuer te représenter bino papa Sadik Mtazana Aline. Bonjour papa Sadik. Bonjour papa journaliste. Bonjour papa Blaise président de la commission. Bonjour. Bonjour. On a équipe technique kuna na Katia studio. Pe mbote en tout cas na bandeko nyonso bazolanda biso. Pe na ba papa nyonso oyo pe bazolanda na ba mama na ba sympathisant na bandeko nyonso bisika nyonso bazolanda biso. Na oti ko rappeler kaka moke et bandeko pe ba ko intervenir directement. Pe si bango numéro de téléphone ya papa journaliste kuna na studio. Et to pe si bango lien à Zoom oyo ba kolinga kokota bakota. Donc, nous sommes déjà disponibles. En tout cas, papa journaliste, nous avons ici de Matondo, papa Nabiso, papa Sadika depuis Allemagne. En tout cas, et c'est ma casse mingi parce que première sensibilisation, et les gars qui malamu na moni bande ko bazo la na malembe, lelo tolika ke tamoko to mibale bakobenga biso parce que to bandisika. C'est normal quand même qu'avec le temps les gens puissent avoir un peu de retard mais le goza musala papa yemoko tata molimo santo ali kotinda ye akende akota na bandaku pona ete bana na ye ba me ko répondre na mbela ou ya munene tozana ngo ya kosala musala na ye papa président na komba tata mona pe tata molimo santo patata bisika biso bokutami bana ya papa ndenge papa journaliste asi koloba ya solo ezali latina mosusu te latina sensibilisation ya misala to siliko za nango ya mona bana papa tuzali papa asengi biso to sala misala ya bateau vraiment tu as la chance mon néné. Parce que c'est pas n'importe qui et c'est pas n'importe quoi. Mais non. Oh. Hein? Et ça chance mon néné kutu. Oh, nzamba peso musala. Nzambe apesi biso musala. Hein? Batata. Total sikalin tozali. Yangona batata vraiment to lekisi tango mingi ndesi ko to telema vraiment to welela eloko wana ebima to sala musala wana tango ekoki que papa asepela biso to zoma pamboli. Yangwana papa journaliste malobeza pana yo. To pesi maloba mbala moko pa papa prof parce que bakamoyo na yebité ekokoma na biso ndengeni osuka na biso ndengeni parce que na yebité soki à partir déjà semaine dernière au contacter bandeko mususu parce que na bandi yo za na liste ya ba président na bamboka mususu est-ce que opesi bango déjà que non ba banda déjà kotia na mutu ke makambu ekomi na ndenge mususu ya solo papa journaliste. Mbote mingi merci mingi pe matondo na kombe tata mwana pe molimo sens ya solo to contacter bandeko nyonso tu parce que na raison na biso bango nyonso baza na kati répertorié plus ou moins 34 paroisses donc bango nyonso bazui information bango nyonso pe bazui ba lien
ndenge otindaki émission à la fois passée en tout cas bango nyonso bazwi yango eloko nasali te naluki kovérifie te combien baaccédé déjà na yango mpo nasala mwa statistique mais nakosala yango peut-être okuraka ndenge tokosala awa ou bien en tout cas lobi likambo yango ezali très important parce que soki totali problème ya développement ndenge papa journaliste oki kokotisa eh bien développement ezalaka ebandaka na suffisance alimentaire bato oyo bazali na suffisance alimentaire te bakoki kose développer te yango mpe papa atie lokola slogan kolona mpe kobokola mpe na bato aye kotia lisusu kopeshe kombo nango ya lingala ya kitoko koloba mbisi voilà eh bien aye kobakisa yango mpo ke tozala à tous les niveaux na possibilité ya lutter contre la pauvreté et réaliser suffisance alimentaire. Toyebi ke le bato bazosala l'agriculture, to bazosala l'élevage, to bazosala la pêche, na kotelaki yango la po pasima muke, na wana nde bako développer technique et technologie. Technique na technologie, comment faire pour que tobima na oyo ba technique rudimentaire toza nango na technologie oyo tozali ko importer pour que tokoka kozala capable ya ko développer technologie na biso. Alors ndenge balobi nzambe nde apesi mosala donc ye ayebi direction nini faut okende et c'est pourquoi tout justement alingi to composer likambo oyo pour que bato oyo ya kotisaki mayele ba génie oyo nyonso ya kitisaki na mokili bakoka ko intervenir na kolona pe kobokola pe koka batata ba mama bandeko tozali kolanda papa Sadiki ndenge azopesa biso makambango biso mbala musu tozo comprendre ngo te ndenge ya lobeli yango soki to empêcher likambo oyo papa atina liboso ke non alobi ete to bandana na bateau de pêche parce que la partie bateau de pêche ninge papa Sadiki azolo bana biso ete bateau mayele bakokota bongo na biso ko changer donc mayele oyo papa azokozela ebima na kati ya misala yango ezo dépendre na plan oyo atie donc soka yebisi biso to somba bato ayebi loko nini kwa zeko kotsa wana yanga kuna bana comprendre te nzoka nde papa secrétaire ya commission a koti na mozindo penza lobi donc ba biloko oyo yango ndiko bimisa ba savant bakopesa nzambe akopesa bango bongo akolakisa bango oyo biso tozwa ezali kaka échantillon mais oyo akobakisa likolo yango na bati ezali mingi papa Sadiki oko continuer na ngaka na compléter place wana pour na moni lisolo yango ekotinga penza makasi. En tout cas merci mingi papa journaliste donc na kokota na yango okomona non seulement ekozala ils appellent lutte contre le chômage parce que dès que babiloko nyonso ne ko se développer ba génie ba koti ba invention koti technologie comme développer misala pe monani le pe misala monani richesse fait augmenter les richesses augmenter biloko nyonso to augmenter et surtout dans l'état actuel pour toyebi ke crise ezali koya na mokili pe ezali koya na ba continent nyonso mais Afrique ezali continent particulier otata molimo centre alingi etia alingi aza kotia yango lokola réservoir oyo ekoyamba mokili mobima par conséquent la crise ekoya na mokili Afrique ekozala na oyo capacité non seulement ya kodévelopper biloko nyonso tout mais aussi ya koleisa mokili mobima et c'est ça l'enjeu pe soki to comprendre yango nzambe akosepela na biso mingi pe biso moko tokosepela na biso moko parce que azali kosala yango mpona ye te azali kosala yango mpona biso Prof kozo chauffer biso na moni kozo chauffer biso en tout cas merci mingi na partie oyo biso tala oyo mon prof alobi makambo na makasi makambo eza makasi eza minene papa journaliste mozo bakelelo soki bato telemi ke acoustique na place na ngo telemi obi misala boni opesa donc le chômage est diminué ndenge ezali wana donc avant que tu bateau telema penza boye société il faut esalama société tant ba bi société bato boni ba ezaba osala na kati
et puis nini nango surtout relais nango na bamboka mosusu kama te sikoyo courtage nango sikoyo par et d'autres oyo adui mwa ndambo oyo adui mwa licence oyo adui licence boni bakozala na balicence wana obi mosala ekopesa papa ndio tozoyeba te ndio nazoyeba te ndio tozocomprendre te biso parce que tozoyeba te mais peut-être bino bozoloba te papa alobaki yango papa alobaki nini papa journaliste eyebisa biso toyokana papa journaliste papa alobi mosala ezowumela pourquoi ezowumela po batata bayebi na bango likambo yango te de biso toyebi mais voilà papa alobi mpena ndenge wana donc abwaki mpenza bale donc tozoyeba na biso likambo yango te donc monene nango tozoyeba yango te pamba te atali mais bato bazoyeba mpenza te ata soki 1000 donc tokoki kolongola chômage esili mais nga so comprendre te tozongi nanu prof est-ce que papa faut tosalela bango susu cours mosusu parce que papa oyo alobi des amis un kimbangisi ntango ayoki makambo neti pa blaise alobi ete biso ezokowumela parce que tozocomprendre yango te papa continue na yo topesi na ntango continue na makambo yango parce que namoni yo oza inspiré makambo ozoloba mposaka na ya na Allemagne loba kaka prof papa journaliste matonomi papa président oui papa papa président oti koloba parce que l'heure tokutanaki na papa na Brazzaville otala olobelaki yango vendredi passé yango likambo ayebisaka nga alobaki bapapa bazali kolala parce que bazali kocomprendre likambo oyo te likambo oyo alors nde nazalaki kolala mikolo nyonso nazomituna likambo yango nini yango ebandi kobima oyo nyonso tozolobela awa c'est-à-dire ezali réellement outil ya développement intégral mpe soki totali dans le passé basociété nyonso ese développa ebanda na agriculture ebanda na élevage mpe ekontinua na pêche jour wana nalobelaki makambo ya pêche ndenge nini mboka bozali na mbisi partout na Congo mbisi ezali na fleuve ezali na océan ezali et puis tozalaka kutu le lac le plus poissonneux du monde ndenge bazali kotangisa biso mais tozali incapable bateau de pêche tozali incapable ya kofournir biloko ya kolia na population tozali na yango nasalaki mwa recherche moke mpona koyeba ndenge nini tozali dépendant mpona mbisi tozoproduire pas plus ya 1% ya besoin alimentaire na biso na Congo soki totali bachinchard oyo babengaka poisson de mer tozali koimporte yango donc tozali pratiquement comme tozali existant te parce que tozali kosala eloko te papa ayebi nyonso wana et parce que ayebi nalingi napesa bino lisolo moko parce que déjà ayebi mpe akontaktaki gouvernement mpo baya mpona koprépare bamakambo tozosala alors gouvernement esalaki nini emoni tozali kotraîner eh bien ye asalaki demande d'offre koluka basociété nini oyo ekoki kosalisa gouvernement congolais esomba masuwa eh bien demande d'offre na bango ezotambola mais bazwi nano mpe masuwa te parce que biso nde bakonzi ya masuwa mpe yango toza kosalela mais tobosana donc tobosana te que l'argent disons le temps c'est l'argent oui au fur et à mesure que toza kotraîner namonaki papa major asalaki mwa calcul moko jour wana tolobelaki yango mpe tozali kotraîner mpona kosala bacotisation entre temps le poids eza koya mwa makasi et aussi avec le temps ça peut arriver que les offres puissent aussi changer. Mais oui. Baoyo tozalaki kosola na bango bapesaki biso promesse ferme et prix na bango ezali fixe bakochangele biso yango donc il faut biso sikoyo nde tosala makasi po toyebi toyeba baporte ya likambo toza kosala tozali kokotisa Congo mpe toza kokotisa moto mwindo na kati ya développement ya mokili
batata bamama bandeko bana papa toali kolanda ndenge prof ayebisi biso ke tozali koyeba te ke na mboka na biso tozala bambisi na balaki Victoria balaki soki nini wana surtout bamai ndombe balaki moka minene minene toza na ebale na biso toza na océan pembeni mais mbisi oyo ekotaka na mboka na biso za 1 sur 1000 donc eza kutu na calcul moko te fomona bino pendaki me bino bouta mboka nini ta bato kutu oyo baza soki na suka ya mboka ya pasi bakovivre. Président, est-ce que ça demande? Papa journaliste, papa pasteur awa Joseph après que le dernièrement awa na émission na bango na maman la princesse. Papa José Kikonga. Ouais, José Kikonga. Ouais. Na maman la princesse. Ouais. Ah oui mais tellement là qui mais papa qui mbangu mais ça danger. Oh, moi comment ça? Mais papa qui mbangu ça danger. Alors bien maman princesse. Au début que tout ça la maille moko awa les plus poissonniers du monde. Papa journaliste, autant qu'on a ça bien. Du monde. Vous devez passer l'équipe tu m'as et puis Marano Libanda. Oh, mon gars, aïda mounene. Misagaye. Bongo, bisson mis des athées. Bis tout ça au lia. Oui, mais où toi? Il faut te somba. Faut la bière. Namibie a tiré la bisson. Namibie, où t'as Namibie? Moi, d'abord, Namibie, c'est comme Moussou, où t'as la potos. Donc, passe donc l'équipe mingi. Tous on a papa Sala, le Koti, papa Major, bonjour. Bonjour papa Sala, papa Sala, bonjour. Papa Sala, bonjour papa Sala. Ah, Namoni, Azana, Naninyo, mais. Bonjour papa Sala, bonjour. Bon, Bandeko, papa Sala, Aza connecté, mais son aïsa non malamouté, n'attends papa président tout le monde y était. Tout ça, là, maï beaucoup plus poissonné. Donc, n'a pas dit papa, abandi quand on est bandé. Donc, non, babato moussou, ceux qui ont développé, et qui n'a pas like, parce que ma camarade m'a dit bien, l'habitude, c'est que ça dit, papa président, papa journaliste. Il y a un moment ici. Donc, et bandeli, on va pas on mieux surtout ça les bandeli. Donc, un début oyo et puis ça départ. Pour ce qui départ, et puis ça mi, nzela ifungwani. Nzela ifungwani. Papa, ça va toucher pas une autre toucher kuna. Non mais quand il a pas parlé. Pas maté, na les voilà, pas journaliste. Mboko ekoloba susu eloba egusarate. Vous en avez surtout. Parce que tout ça na mieux surtout au coca. Oh, a telemi, tant papa loba, maman babimi. Bazana bikomara bango yango. Papa yango. Batata. Ah, papa, le petit gars ce matin, nous sommes en fondation. Yango. Donc ça c'est mon client surtout. Ah. Tous on est nos prof, tous on est le fongola ni na yo. Prof tous on est yo parce que makambango nengo solo bilango mais passe na biso que ezali était. Est-ce que batata bazo yiba peut-être que baza batata ou bien faut expliquer bango batata sur baza banane parce que sur batata ne soit kopelaka na bati makambo ne pour ça ni prof. Eza solo papa journaliste natondi botondi na papa président Mingozo Koba. Ezali soki tobandi na création. Nzambe akela mutu na lolenge na ye. C'est-à-dire akela mutu lokola nzambe. Atia na kati na biso nyonso ya bonzambe. C'est pourquoi sens na ye ezalaka soki alobi azali directement koyeba ke biso tokokapte likambo yango. Pe l'air tokapte soki toza distraité okomona tokosalela. Vous avez nzambe ya miniature. Distrait papa. Parce que distrait yango likambo oyo ezali kozwa mwa ntango. Mais na bolingo na yo pe na ndenge tata abongisi yango omoni ebandi kozwa pe mwa forme ke bapapa bayeba effectivement ke eloko nyonso esalemaka na mokili nzambe azalaka na besoin ya batémoin mpe batémoin na ye ezali bato mosusu te batémoin na ye ezali bato donc akoutilize bato mpo likambo na ye ekokisama
akoutilize ba oyo apona akita na bango na se pe asangisa bango na lingomba moko particulier. Lingomba yango ezali église Kimbangiste. Ba oyo wana nde ezali lokola nabenga bango ezali soki motoke na bitumba ba éclaireur bazalaka. Donc ba ndimi église Kimbangiste ezali lokola ba éclaireur ya likambo oyo tata azali kokotisa na mokili, nouvelle civilisation azokotisa na mokili na tango oyo ya 4e génération. Alors tozomiyeba te ke toza ba éclaireur. C'est pourquoi tantôt tozali kobunga, mais éclaireur abungaka te, il faut directement azala penza kasa parce que soki ta kokwea. Et c'est pourquoi tokwea kape kokwea Kimbangiste ezalaka matata. Alors soki to prendre nango conscience, okomona pe makambo nyonso okende très bien, pe tokosala mosala yango malamu. Soki Congo tolobaka mikolo nyonso pe bato nyonso bayebi, soki Congo s'est développé et démarré, eh bien kozala lokola bombe moko ekwei na mokili, mais bombe oyo eza obimisa non pas seulement biloko ya kobebisa te, mais ekobimisa baétincelle ya koéclaire mokili ke mobimba. Pe ndeko moko asalaka kutu image moko ya kitoko, atie papa Kimbangu na nkamba azali koéclaire mokili mobimba pe ekozala bongo. Et dans tous les domaines, ndenge nalobaki la fois passée. Mais biso tozo comprendre na yango te. Yango toza koluka koinsister mpona koyeba ke ezali kaka kosambela te. Alobaka bien losambo ezanga te parce que yango nde point de départ. Mais sikoyo lero osambeli, eh bien il faut contact wana ezala. Le contact ezali kokata yango te kocontinue sikoyo na inspiration ekoya pour que continuer na musala pour que likambo yango emonana. Et c'est pour cela qu'il a fait ça plus outil essentiel. Libondeli wana nde tokobunga yango te tokobunga contact wana te. Parce que soki tobungi yango te, eh bien tomonaka bainspiré, tobenga yango bainspiré na alobaka toujours ezali bato bakaptaka en fait eloko oyo Nzambe apesi pe tokobanda kozwa yango dans tous les domaines. Oyo tolobeli awa kaka pour que to démarrer l'agriculture, ekobima ba camion, ekobima ba matériel, ekobima ba technologie ebele pe oyo toyebi kutuna no lelo te. Ba technologie ekomi oyo ezali un tiers ekomi déjà saturé. C'est pourquoi ba effet secondaire eza ebele. Mais na oyo azali komemela biso, eh bien effectivement ekozala oyo ezali na ba effet secondaire te. Mais ce qui te dit en bien, il fallait se précipiter pour la resala. Eh oui, effectivement. Et pour la koyeba, raison d'être, il y a biso kozala na ekeke oyo, omiyeba ozali Kimbangiste na ekeke oyo, omiyeba kezali mondimi, il y a papa Simon Kimbangu kianga nipe na ekeke oyo, ezali azarti. Fait particulièrement papa koyeba que tout oyo atie yo za la mobile. C'est pour que oyeba kozali fondation yango abanda. Donc prof tozozongela yo kala mingi te, donc tata Kimbangiste mukumba tozana ngo batata na ngai en tout cas mai oto ali koloba lelo nde to communauté mususu. Mais tori komona ete likabo papa apesi biso ezokozwa retard. Yango na ba papa oyo bachaki liboso bamoni ete mukumba ngo leki munene yango lobi non photo banda koloba ngo na rater ki parce que lobby e komate ko ngana yoka kite parce que balobi la ki ngo place moko bazala ki papa yango na penda papa journaliste ezalate donc to ça ko kabolango biso nyonso ezala mukumba ya biso nyonso yango na batata to sala mosala. Tant tout ça qu'on soit bisomoko, tout ça qu'on sala, tout ça qu'on l'exa l'air. Ce qui est là qui même la cotisation est ça qu'on freiner. Mais il suffit la cotisation étant boula, tout comme un montant, il y a biso pour na sala contrat et salami, makamou surtout évoqué vers. Il y a mon papa journaliste. Mais si on a minute il y a papa président, est-ce que année oyoyo faut
faut bandeko va meka koyeba quand même qu'est-ce qu'il faut faire pour na être likamo weekend tozana nu musika ou bien to pusani ou bien toza pina na ebandeli bo meka lo bana biso parce que bandeko faut bayeba quand même que non tant to kokota to kosi na biso na ebandeli o to kosi na katikati o to komi na moi pembeni ya ebandeli donc makambo eza ndenge ni première tranche nde yango toza primordial tango yango monani tosali makambo ba contrat et salami bateau ezali bateau ya occasion te ezali bateau ya sika bateau bapesaki biso 7 mois babandi kosala eloko et bateau bas oyo baza batechnicien mayele na bango bayebi bateau de pêche bayebi posa nango ezalaka nini nyonso to ezalaka kuna bayebisi biso ke bateau po ezala kitoko bateau il faut ezala na deux moteurs ezala na nini donc babiloko nyonso tu wana ya technique tozwaki yango y compris papa secrétaire donc ekoti et société pe ekosala mosala wana bateau si yango eloko katikali andimi yango papa secrétaire makambo na biso yango toloba ete est-ce que première tranche ça dépend na capacité ni toza nango lelo est comme na ndambo ya première tranche na katikati ya première tranche bien na soki ndenge nini ya première tranche megara ko loba parce que tikana ba minute belité papa prof son Philippe, fongola son, papa, voilà, c'est bon. Maintenant, Domingo, papa journaliste, il y a beaucoup de commis tout de suite là pour nous coloba, ce que vous d'alliés pour que tu continues. Ouais. Parce qu'il y a ici 4 minutes pour qu'il continue ce que tu es bien, papa président au coloba, il y a beaucoup de l'obéla qui a donc le temps c'est l'argent. Et ceux qui vont salir retard dans les cambos, eh bien, retard, il faut qu'à récupérer. Alors, le retard est là qui il fallait tomber déjà dans le mois d'août. Ouais. Toujours retard. En 2020, c'était ça. Eh bien, Bato se mobilisa qui n'a pas fait. Bien que dans la paroisse, déjà message est bandaki koleka. Mais résistance c'est là qui n'a pas makasi. Alors il fallait d'abord qu'on bunda na résistance wana pour que bato ba comprendre qu'effectivement les kambo ça les maté na maboko kaka ya ba papa ba président ba paroisse. Les alliés les kambo ya biso nyonso. Et puis il faut cotisation à biso nyonso. Alors écoutez qui peut makambo ya corona et bien ba déplacement les alliés qui moins compliqué. Bato mususu pe bazalaki na ba problème et tout ça a fait que retard ezalaki pe retard ezali et c'est pour cela que papa président Otikoloba au moni a fait compte tenu na tarwana bango lobelaki tolobaki ba makesa oyo ba kozala vraiment engagé pour na kopesa ba contribution na bango parce que tout dépend des contributions ceux qui bato bazali ebele o ba contribuer eh bien, bon, on peut kota ebele et directement, tu à partir de zanango besoin pour na signer contrat. La fois passée, on a qui sont qui ne fisque la moitié et qu'on a la pensa qui toko mingi pour na signer. Mais moitié comme on en a té ceux qui batu bazali ko pesate. Hein, batu musu bazali ko pesa de bons termes, baga féliciter, mais félicitations kaka ya maloba yango epusa kalikambote. Il faut félicitations à Moussala. Et Moussala a Tinsani. C'est pourquoi tu as fait Tinsani Mikolo. C'est pourquoi tu as lobby pour Moussala Tinsani Moussous. Et je suis sûr que tu es belé, tu participer d'abord au niveau de la base, pour y a Kimbelekela na bango, pour que tu kokisa, pour pousser Penzani ni montayango et Zala Makasi. L'air kokoka bien to kozala na esengo ko ya ko yebisaba. Mais siko ekoki na noté papa. Donc merci wana toyoki na tinde le lien mususu papa prof na tinde le lien na bandi omone na WhatsApp na yo na tinde lien mususu parce que na 20h30 on continue peut-être 15 minutes pour aussi ça parce que yogi ne peut pas malamu te yogi que lelo yo batata ba maman
apaki eza se apaki bato basoki bate apaki soki ezali nini apaki c'est les fondations papa journaliste de fondation penza bato penza ba misisa penza c'est les fondations misisa ezate donc bikamoye ke des de batata soki basoki bate ke biso penza makamongo po penza makambo zo décoller ils ont dépendre na biso ils ont dépendre na biso parce que ba mama kala ba mama baza na niveau moko obi bazo kende mais il faut pas la kaka likolo fondation fezala donc fondation ezate yangona mais yangona papa lo ba yang papa lo non faut acha batata na masolongo voilà papa moni pamba te c'est les fondations donc tata fatia mutu po makambo masolo sala masolo simba masolo sala kitoko siko tuso yeba te batata na ngai eloko mosala nga pasi ngai na bien que na zo ngona retard mais na bandi à partir à lobby puis dans titane na lobby zandingini bolo ba ngade titane lobby tozan titane en ligne ba papa ezaka ndenge ni expliquer et si quand nous bozwami donc ezali titane en ligne ba lien ekopesama ndengi to solo na papa sek na mboka Allemagne papa vice na mboka Bruxelles kuna donc ozana lien obengi okozwa staff nous sur place de Rosala mais ça place Rosala ndengi tozana kata studio awo et on s'annonçait tozo continuer parce que tozo la prof topé maman mke papa sala tozo ngaiso papa sala apaki oye apaki oye apaki oye fondation tata moni bosa tu oye papa sipo kimoko ngani oye papa sipo kimoko ngani oye papa Simon Imbangu Kiangani Wanda Velela Wazola Walembizola kaka ekaka yandi kaka patela mama makamboyo etika shifu ya sete makamboyo mati papa journaliste to fotokoba fotokende etika suna sete papa makamboyo sete biso atuka na ibiti sikuisu na biso ni kufa à partir de kaka centenaire ici le bino funa plan papa journaliste na bila nyoso oyo ya papa ya yeni na kati kanisa na yuta ya yeni na kati tozo boulete mais tozo boulete na eloko na so kama tozo boulete ba baso ibateke na âge papa comme na ngoso pinza na bunzutu azana posa rien mais azuko se pulmoner prof de PCO maloba parce que tu as aussi ça nous sauter de PCO maloba parce que c'était papa journaliste papa Blaise papa président en tout cas beaucoup de siango pensa très bien effectivement ils allaient à koratete parce que ceux qui totali nombre ya ba papa tozali et loko yo ils allaient ko senga manabiso ils allaient loko ya makasiti asali mwa calcul soki ndenge tolobaki ba makesa oyo bakoki kopesa ne fisque minimum ya 500 € jusqu'en décembre soki tozwi bango 600 ça va nous faire à peu près ekokoka en tout cas ebele ekosa à peu près natala na calcul nanga bien ekosala à peu près 300 000 po tozwa 600 toloba ke toza 30 paroisses na longoli ku toza 34 mais natekaka 30 to diviser 600 par 30 ça fait à peu près 20 makesa par paroisse donc ozwa côté musu 5 côté musu tozwi 25 donc eza ko s'équilibrer côté musu tozwi 40 côté musu tozwi 10 donc tokoki kozwa 600 makesa d'ici en décembre ba oyo bandimi kosimba likambo na motema pe kosala ba contribution na bango au moins 500 €. Et avec ça, papa journaliste parce que tunaki eh bien ceux qui toza na wana tozwi contrat. Ceux qui tozwi contrat to longi likambo ba papa ya mokili mobimba ba longi likambo bango. Et ceux qui ba longi likambo pamboli kaka ya biso nyonso tu. Batata mama na bandi to ko siko na bana lugana to koma donc papa c'est en tout cas merci mingi papa osaka na ko ya beaucoup na mais malheureusement tu dans la ligne
dans ça ndenge kana ke yamba ye aza musika dans ça ndenge te tozana elongo papa apesa biso kaka tozana ensemble indépendance spirituelle donc na lobi kaka boya mamona komi pana ye en tout cas papa secrétaire merci mingi batata na ngai na bandi tu ali kolanda ezate ku ngai na limbulela bino donc pour ça na biso to ko kisata 300,000 potolo kwa contrat alors ngai papa na lobi nini pour na likambo oyo esika ni sozali ozana Belgique parce que ça diaspora to lobaki yango eza diaspora donc dans un premier temps makasi de surtout ya papa apesa en Europe to biki États-Unis ezali to bosani ete ba Canada bazali ba Australie bazali ba mboka mosusu zali mais biso en Europe papa président na mboka ya Belgique oyo papa vice sensibiliser bandeko kuna makasi donc nga kuna kolinga prochainement tant utise de kozala totala pena non bapaki ya Saint-Ouen na ya Saint-Denis so apaki nini penza kokukisa penza un titre penza na niveau moko ya ndenge nini simande to kotala non na carte en ligne est-ce que Belgique bapaki ya Belgique est-ce que baza penza bapaki ya solo bi baza ba amaki parce que tu ka apaki tu ka ba makité est-ce que na Saint-Denis apaki ça kuna be amaki donc il y a mwana batata na ngai apaki oye batata na ngai ko ka biso donc la chose ali était apaki penza o papa tini motema amaki te apaki o papa tini motema pona bato oyo ko développer biso mabota na biso bana na biso bakoko na biso en tout cas likambo ya boye papa o fongoleli biso na bandi so biso tolingi na biso ko bonga te parce que papa so to tali boye na bunzoto papa il n'a rien à voir na âge akomi nango na yebite fozala kaka papa fozala kaka nzambe na âge akomi nango na bonzoto ozoluka kaka bonheur ya bato ozomona ngo na nzambe fozala kaka nzambe do bolingo na ye leki mingi batata na ba kisusu yango na papa journaliste lelo mukolo na tango to komi sikoyo makambo mosusu eza so makambo te ko bapandisa yo wana omona koteya yo ke tala papa journaliste posala papa te yo moko kaka tango vandi yo moko tele motali lobi non likambo na kosala te na kosala o na kosala te nasala boye o so nasali nto akosepela o ekobetisa bato mabako kaka yo moko sanke bateya yo yo pour ça na moni loko na zomona na esuka atire nga bien na simple comme sur na chorale ya maki ya apaki papa journaliste apaki ya maki ya apaki prochainement ozala ba papa dirigeant ata moi denzembo ba mecha wao en tout cas tu inviter bino batata dirigeant parce que bino moni peut-être bozolo na nkamba ya moi papa ngabuna kanisa keza maki donc on dit apaki donc papa dirigeant à chorale boye ba aider to inviter bino d'avance nai na moni lelo to moni est-ce que vous pouvez inviter pendant ngai ne tout banana na bien que inviter ba chorale ba président ya ba dirigeant ya responsable ya chorale est-ce que vous pouvez inviter les biso tia ba président ya faki bango na liboso ba ya semaine prochaine toza na bango awa vendredi comme ça na papa président bazala direct na bango babanda déjà kokota na makambo ngo parce que bango fo ba ko sensibiliser mais kati na ba groupe na bango wana ya solo wana donc lancer dans l'invitation wana ya solo donc papa journaliste asengi Muta Nkundi kuna na faki si possible papa invitation et pesami na Saint-Denis susu na Saint-Denis lisusu président ya faki président ya faki bana na faki aya soki moyen ezali vendredi tokutana na studio ya ratelki Montreuil pareil solo ma solo Montreuil pareil Blanc-Ménil pareil Montreuil Blanc-Ménil Crey to bandana na bino donc bandeko batata place bandeko na ngai place de sobozali ya solo tozaba na papa esengeli to la tsamolende pona bendele ko ya te parce que papa soka bimisi likambo et bimi déjà otobenga ba magistère etika solo comme ça kanela te soki kweli papa ko sepela te donc papa sotel la biso ndenge papa secrétaire à lobby futo ko kisa 300,000 wana pona ete makambo kino donc tant to mona solo a to pesa na makasi eko senga ete to atteindre objectif wana yango wana to éviter bino to bandeli na faki mukumba wana
ndenge bamuta bazali kuna na papa misiple na faki bino awa boza ba représentant ya papa misiple na faki boya vendredi pona ete tout bien kosala sensibilisation et kobanda kuna de façon que lokola batata mingi pe baza na faki et ko permettre que sensibilisation ete ya solo papa journaliste après epanzani ba dirigeant ba royala soni surtout tozala et oyoka pe balolaka balanga pe bakobwaka ouais lokola ba papa dirigeant ba oya awa ba betre la banze momi ça tout comme ça et batwa ba pinda que non a paki azali ezati etika so amakite parce que papa ça le monde le connaît so amakite batata bamama bandeko ndenge prof alobi yango ezali solidarité de génération ndenge wana donc esengeli ingeta papa biso place toali toyeba ete makambo oyo so tobebisi yango yeba ete bakolanda na biso bakozala pende bakoloba penza mais ndenge nini bango basali makambo nde basali busutu boye nde basali busoni boye mais lelo oyo on est certain que oyo azali kotinda biso toyebi ete papa Simon Kimbangu Kiangani ali nzambe de likambo na yesu ko apesi biso yango mawa na biso kaka lelo na tolamuki te parce que soto lamukaka ndenge papa secrétaire azokoloba oyo en tout cas 300 000 pour la première tranche de site kokisi yango déjà bandeko na ngai donc et loko tozali kolanda esika biso bino boali en tout cas place sur bozali batata bo mekano ko fanda bo ko tiana mutu est-ce que comment on doit faire pour na été ne fils que première tranche to futa yango de examen na biso ezali wana so que salamité ane o papa a retourna biso men mais ndenge ni kuna batata bazali te pas président na biso temps so comme na beti foot tozali en plus de ça papa journaliste et pesa meli biso bato Europe awa et pesa meli biso ba bosser ou papa tie mutemu tu excessivité papa lobby la 21 lobby bato na pesi bana nga Europe kuna basombela nga yango papa journaliste tuza okende na ndengi ke tolingi nyoso tu ekende na concordance ya kitoko musala emonana ya kitoko bandima yango donc ezala bouquet de fleurs na yango tuza kobongisa nyoso bateau ndengi tusengaki livraison à domicile mais esengeli to bongisa bassurance babiloko nyonso tu wana et bato ba okende na bateau ou ba ma bateau bango te mo ba kovanda kaka kuna ke basalela kuna ba kozonga il faut surtout préparer pe oyo ya biso oyo ba kozwa relève ya makambo wana ba oyo ba kosala na kati ya bateau misala wana biso papa journaliste na mwanda place ezali oyo ba bongisa déjà ba kusala école et sala makan ba bongisa ezali ba donc place oyo ba kusala école pour na bateau de pêche bateau ba kusala ba filet nyonso tout oh donc makambo ezali penza ko makambo ezali papa donc biso comme toujours freiner en Europe donc biso penza bato oyo makambo ngo po salema donc zo dépendre na biso pour le développement et salema biso na Europe biso toujours pesa retard faut kende to bakisa soki 3 camions frigorifiques et kei en tout cas vraiment makambo ezali vraiment batata na ba mama na badi projection toni comme na moninga papa président commission azoko pesela yango ndenge makambo ngo kozala tout ça la penza molende tout singa bino pardon en tout cas to lamuka batata na ba mama pona ete likabu oyo nzamba pesi biso tuzila mu mapamboli non mapamboli na luka na makasia parce que loko toza bana na ye en tout cas mokili foye ba penza ke biso za bana na ye mais esengeli dès le départ to la kisape ke to bana na ye na tango atinde biso to répondre au lieu luka su bana mususu ya libanda ba sala yango de biso oyo sto komoma déjà na abota biso déjà toza déjà na liste na ye esengeli to la kisamolende to la kisaite biso ne to ko répondre to ko salisa
papa wa biso biso to kosalisa nzambe na biso biso nde tokomisalisa parce que omona ete non papa azosala non papa azosala ngo mpona biso moko toyeti kolanda prof ndenge apeseli biso likambo yango to intégre yango ndenge tolobaka ntango nyonso tu na baprogramme na biso na bandi prochainement ntango bandeko mosusu bakoya na bandi masolo ekokoba bango mpe bakoya na ide na bango. En tout cas, tous ont réitéré l'invitation à Bisso, na président et Fakiri de France, on est surtout basé dans la paroisse, surtout tous en habit, tous PC invitation pour le vendredi prochain, boya koloba, boya pour la sensibilisation, pour la musala ou pour la été demande au papa à Pessi et Zoa et Liboso. Donc, na comme na souka, papa Sadik, tu peux le dernier mot. Soko lobby na simanango papa président assis ici ndem kolongalelo esili ti vendredi prochain. Matondo mingi papa journaliste. Nakanisi pona moya suka na koloba kaka pour résumer na 3V. Ati ezali oyo ekotinda biso to réaliser likambo facile. Première V, ezali vérité. C'est-à-dire, tozui liloba ya Nzambe na biso, ezali vérité. Ce qui tozui yango ke ezali vérité, toko se démerder biso nyonso ko mobiliser volonté na biso. Deuxième V, ezali volonté. Troisième V, ce qui totie volonté, balobaka qui veut peu. Ce qui te tient volonté, toko visualiser likambo yango, toko rendre yango visible. Donc visualisation. C'est la troisième vœu. Donc V vérité, V volonté, na V visualisation. Tozali sikoyo konsisité, tozali na V aliboso ezali volonté, ezali vérité. Tata Simon Kimbango kiangani apesi biso. Tozali koepeye sikoyo volonté na biso. Pour que likambo papa journaliste ko to toloba. Soki tokokisi 300,000 to visualiser bateau pe monani na miso bateau. D'ailleurs komona na miso bateau, ba 3V wana se multiplier. Soki se multiplier, tozui biloko nyonso tu. Biloko nyonso tu ezali exactement ba ressources oyo Nzambe atia na kati na biso ekofungwama lokola azali kobimisa ba étoile pe ba génie na ye ekobima pe technologie ya sika ekobima science ya sika ekobima richesse ekomonana pe okomona développement ya Afrique toloba nano ya Congo modèle nango ezali église kimbangiste ekomonana pe na Congo ekomonana pe Afrique emobima. Les Afrique pe bini bongo, les au fur et à mesure ndenge toti koloba Afrique ezomata, Asie pe ekokita, pe Afrique ndenge kotikala likolo, oyo alobaki ekotikala ka civilisation moko, lingomba moko, pe Nzambe moko. Totikala to rate bato wana. Pe ezali effectivement bato. Bato na ye nde ezali kolekezo zwa bana na ye, ba makesa wana. Azo fongolela bango porte bokota na masuwa bo ba accompagnaki Noé ba ye ba se multiplier na mokili aye ko récupérer bango po ba kokisa musala na ye ya bateau ya suka oyo pe ko récupérer bana na ye pour que civilisation se fanda na mokili yango te. En tout cas nga na korate yango te, papa Blaise akorate yango te, papa journaliste te akorate yango te. Bamakesa nyonso bakorate yango te parce que le bakoyoka azala na lingomba azala na lingomba bakoningana po likambo yango ezali suscité na vérité ezali voix créatrice ya tata Nzambe na kati na biso. Tokangama na yango mpe tosalela yango. Napesi ka rendez-vous sikoyo lobi na bandeko po na tinsani na biso. Pe rendez-vous na bandeko nyonso
oyo bazali prêt kokomisa kombo nango na liste bamakesa yango ezali mpe kaka mibali te, il faut to préciser mpe kambo oyo makesa oyo nyonso alingi vérité ya papa Simon Kimbangu Kiangani ozala mwasi, voilà, ozala mwasi, ozala mama, ozala tata, ozala mwana, soki kaka omoni ke likambo yango esimbi yo yaka na yo eza na yo liste tokotia kombo na yo mpe ekokende nango bongo ti epai ya ye moko mokonzi ya Bule akosala nango ndenge ye moko ayebi mpona bana na ye. Donc tokanga likambo wana to perdre yango ti mpe tosalela yango soki otikeli nga mwa minute nakoki koloba lisusu mais en tout cas namoni ebandi kokita. Alors donc na liste wana oyebake bapapa comme bazali les responsables ya bafamille. C'est pourquoi idée na biso ezalaki kotia ke papa comme représentant ya famille, sima na ye mama azali, sima na ye bana bazali, donc ezali lokola synergie moko boye oyo ekopousse soki tomoni likesa moko amonani, eh bien c'est que sima na ye pe bamosusu bazali, c'est-à-dire ekozala en effet moko multiplicateur oyo 600 soki bamonani ekose multiplier mpe tokomona esalema nango sans problème ndenge papa asalaka makambo na ye na ndenge ayebelaka kosusite mitema ya bana na ye ekotondisa makasi kotondisa bozwi nde libondeli na ngai ya suka wana ko papa en tout cas asunga bana na ye nyonso ezala mibali ezala basi bazala na bozwi mpe batonda deuxième volonté pour qu'à la fin to visualiser likambo epai na ye moko tokende nango lokola papa président oti koloba bouquet de fleurs mpe ezali essentiel koyeba ke bato oyo ezali déjà parce que po tata anome likambo akreaki yango déjà. C'est pourquoi totangaka na Bible au commencement Dieu a créé ceci akreaki yango abimisi nde kobimisa ezalaki déjà na kati na ye. Donc maso déjà ezali azaka kosusite biso kotindika biso ndenge alobaka témoin na ye ezali bato pour que tokende komona yango place ezali toya nango donc to visualiser yango liboso na ye mpe bandeko nyonso bamona yango. Mais pour ça akotinda 1000 personnes bala moko te atinda makesa na ye basalela ye likambo biso nyonso tozala na liste ya bamakesa wana tokokisa yango mpe ekosepelisa biso nyonso mpe ekosepelisa kaka biso te génération oyo ekolanda biso ekosepela génération mpo oyo ezalaki liboso na biso mpe bakosepela parce que na mokili oyo mosusu bazali komona biso bakoloba baoyo réellement balanda exemple na biso mpe bakosepela mpe ekozala fete ya monene oyo balobaka kembo likolo kimia na se bango bakosepela mpe bakotondisa biso na kimia mpe na prospérité nyonso te. Donc tosimba likambo yango mpenza motema moko mpe kosimba yango na motema yango nde ezalaka moteur mpo na maboko mpo na makolo mpo na makambo nyonso maboko ezwa nzela ya kopesa parce que soki epesi te eloko ekosala te loboko ekotisi na monoko te nzoto mpe ekolia te. Donc loboko ezali na sens moko ezali na importance moko capitale soki toyebi kosalela yango tinsani na biso okende malamu contribution na biso nyonso réalisation na biso ekosama na kitoko nyonso. Natondi yo botondi papa journaliste, natondi yo botondi papa président, natondi botondi na bandeko nyonso ndenge balandi biso nasepeli soki bayoki biso mpe baréagir positivement apukatondo nyonso tokozongisa se epai ya mokonzi ya Bule epai ya tata Simon Kimbangu Kiangani akamba biso asunga biso alongisa biso parce que makasi santé nyonso na bakasi ndenge tolobaki ezali lokola cadeau apesi biso alors to valoriser yango pour que abakisela biso bakado ebele parce que azalaka na yango infini, akado est infini.
Donc, Azanango, infini dans le temps, dans l'espace, dans la profondeur, dans la dimension. Donc, tu dois garder un bomba. En tout cas, et couper sa vie, c'est mon mingi. Amato Domingue, ils sont papa journaliste. Na groupe technique, oyo nyonso ezali kosala possible que tokoka koleka na Ratelki, na président, na directeur à Ratelki, bien sûr. Ezali penza esengini kozala nabino et kozala nayo papa pour que vendredi prochain to le kanete ni mususu oyo ekosalisa biso pour que likambo oyo ezwa nzela na yango pe ekoma na so. Merci, merci. Merci, merci, prof. Donc, Totikio. Merci. Matondo. Ouais, papa président, tu as comme Souka, n'est pas d'ailleurs Tosuki ici, Moukomalelo, tu peux sur le papa président. Na kombo tata mwana pe tata molimo mosanto. Ya solo batata. Tokomi na suka ya émission na biso. Ya solo totombeli papa Mokonzi Abule. Apesa biso makasi papa Simo Kipangu Kiangani a kota kati na mitema na biso abulisa motema ya papa moko na moko pote toza conscience ya makambo oyo pe tosala musala oyo tozwela yango engagement tokende kitoko e esalama kitoko papa asepela tozwa mapambole yango wana epesameli biso batata na ba mama tozali kaka ensemble yango wana ndengi toza kozwa bamakesa pe ezali ba oyo bajuli kambango vraiment en considération oyo amipesi na ye alobi ngai na kosala boye na komipesa ye wana babengi makesa yango wana tokende musika te tusengi na batata tokoba lobi tozali na ntinsani na biso en ligne à partir ya 21h tokotia lien papa nyoso oyo azwi lien wana asali lien wana abengi akokota et à s'annoncer à participer ya solo vraiment tozala ebele ya ko participer na ntinsani na biso vraiment na tomboli ba famille nyoso bozala malamu kimia na mabota nyoso makasi na musala papa asili kosenga biso voilà nazongiseli papa journaliste maloba batata bamama bandeko bana papa tokomi ya solo na suka ya mokolo mwa lelo ezalaki na biso na kati ya plateau papa président ya commission papa Blaise na ndeko wa biso oyo azali secrétaire ya commission papa prof Sadiki azalaki na biso nde tokomi na suka ya misa na biso ndenge boyokeli yango esengo na biso vendredi prochain to poursuivre na bandeko mosusu bakoya esika nyonso tu papa nyonso azali tolamuka parce que papa soka alobi biso tolobaka iyo donc ibangisi nyonso to ayeba ete ali mwana papa et surtout oyo biso nde oyo babengi fondation biso salama liboso ndenge prof alobi yango na président donc to répondre na mbela oyo likambo oyo ya bato et prochainement tu repèses l'ango ba explication mingi parce que par prof bandaki déjà na likambo alobi ete papa na eloko azosala symbole ya kokotisa bana na ye oyo ya solo ndenge ezalaki na bato ya Noé to négligeaki mais lelo oyo esengeli tolala te toyeba ete likambo oyo papa atiaka eza na signification monene na ntango wana tokomi na suka on se revoit vendredi prochain nous allons remercier oyo bazalaki na technique na mokolo mwa lelo mama Abigail Vomtoko tozali na papa Tony Liangenda atikaka biso te azali wana permanent mpona misala oyo et les cordons de la Ratelki France yom tapesi biso espace oyo ya chaque vendredi plutôt le bela makambo ya paki en tout cas papa prof Malonga topesi yo longonia mingi tikati papa apambola apesa ba possibilité de telle sorte que les kambo oyo ya studio ezala toujours makasi kimia pe esengo mingi na bandeko nyonso tu staff nyonso tu ya Ratelki staff nyonso tu ya
ya émission ya Nkamba Centre Univers to pesi bino mbote nde na tango wana to tiki bino to kokutana nde na mikolo ezali koya. Merci à tous. Kitoko papa journaliste.